papa moi na ngai anyo kolingai yo zaki sengo moko na tikala ki nango peut-être na lobel lelo soki na zongi suna maboko na nous à l'aise très à l'aise dans ndenge au rêve na ngai zali la ka pembe na yo la petite siko na ndako na ngai na engagé moi c'est mon sou. Apparemment c'est comme si au quoi ici Kalebas yo moko ba mi on a sé pichu na yebio très bien yo po yebi ngai asala nda mwana mwasi moko azoroba awo ya kokenda pe aza awa ane sika koponyo kanga ite alukuta akosenga bolimbisi na limbisa ya zo to balana na tena ndako po to continuer vie mosusu ozo sala makambo selon ba point de vue ya batu et non pas ba point de vue na yo eza na mibale ebele na basi ebele bakaisaka so moto apesi bolingo akomi mowumbu ya bolingo wana. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans les... Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Vérité en face. Ici Ezonga déjà la banda on a biso émission préférée na bino, émission préférée à ba maman, c'est-à-dire que nazara ne sengo mingi tant ba yebsa nga que ba maman ne balinga émission mingi parce que ceux qui maman c'est pas ne logo yeba que papa pa oya rotala. Ba maman ne ba entraînera ba papa na mambetali ba choix na ba goût. Donc merci beaucoup na ba maman nyonso. O bota la biso na émission na biso ya Vérité en face oyo soki tango ekoki bozwaka kiti na bino so bosisi ko sala misala na bino lobi bon nata la Vérité en face ezali programme mo makaki bino moi mikolo ebele et lelo ezongi bino la bandaku et bomoni que malé betoza ko bongisa yango pour que makambo ezala bien tango bozo tika biso ba commentaire bozo senga bozo sala ba suggestion na bino. Boy baraete tozo prendre en considération déjà bomoni déjà na côté conseil que to meki ko bongisa lisusu et na ba o musupe boko bakisa comme suggestion en tout cas na mikoloya bon mona nini to ko améliorer yango na o etali plateau na biso moi ba modification besoin la pour ça to apporter to sengi na bino pe ka eloko moko bo bandaka eloko liboso so moni émission bani eloko liboso eza roi kilt na biso bo bandako liker aimer cette émission c'est-à-dire et si comme moni batie musapi boye na se ne ozota la émission zo musapi na yo cliquer place wana to zo télécommande na yo mema yango ti na curseur na yo ti place batie musapi wa pointer wana to so tota na ordinateur aux souris na to loboko na yo na bato ba ota na ba tablette au cliquer wana en tout cas au contribuer efficacement pour l'émission Oyo et ami balé au tikeli biso au partager na mira Facebook na yo partager na ba contact à WhatsApp na yo mi balé misa tu ba groupe WhatsApp bozana ngo tindela bango betela bango lisolo émission et puis misa tu tikela biso commentaire na yo parce que ne la lobaki binonde ba conseiller à liboso à Vérité en face pour émission eza bino et pour que ekene bongo liboso. Toza na sengo mingi lelo parce que tokuta lisusu nzamba PCP manabo moi et on se retrouve juste après élément au poteau démarrer émission la biso. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, na elibino lisola du Toko, je pense que toza la commune Yalingwala. Normalement, ils ont venu Kabamba, mais Tobenga ngo a venu Nyangwe. Mais ils ont ngambo, ils ont Nyangwe. Bamapa ils ont ngambo, ils ont Nyangwe. Ngabapa ils ont ngambo boye, ils ont Kabamba. Donc ils ont la Kabamba, la venu Ntolo Baga, la venu Nyangwe pour comprendre. Référence ces années. Saut de moutons il y a 24. Avenue Wane Kotuana, où l'équipe qui marchait 2 ou 3e parcelle après qui marchait, ne place au biso Tozali. Awa. Je souligne que c'est espace, ils ont le pango, ils ont 15 sur 22. Déjà, Moutazaro, Moukolo Nango, abandonné déjà les travaux, tous les travaux, nous avons mais arrêté les travaux. Pour na bandeko, basala ba faire. Pour na bandeko, baza batuya nzamba pesa moi misolo. Bon contacter biso parce que awa ko sala hôtel, ko sala flat, ko sala salle de fête, ko sala pe galerie na yo le roi qui marché ndenge ezali parce que tous la grande avenue ya Nyangwe.
Donc, nous avons la grande avenue, donc, ils ont 2 minutes, na avenue 24 novembre. Donc, sur de moutons à 24 novembre, sur le côté de l'avenue, je pense que c'est la 4e parcelle au Komi Awa. Donc, sur les gars qui marchaient, au Poussane Mouké, tout ça Awa. Bien à lobby, donc, Benga, pour na bateau, ça va copa immobilier, Benga, pour na mouton, on a ça de fête. Pourquoi pas ça la résidence? Mais ça, avenue Moko commercial. Pour tous à la claire, c'est ça, avenue Moko commercial, au cours ça l'hôtel, au cours ça la flat, au cours ça la salle de fête, au cours ça la maison pour la bateau, au cours ça la bureau, donc il y a tellement de choses au cours ça la awa. Bon, ben, on a le numéro nangai, na C, pour que n'a pas sabi nos prix, puis bas détails, au sommet le pan on a eu. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme on vous avait promis, le premier jour où Tobandaki sous ce programme Oyo, parmi Bamakambo modifié na programme na biso, tout ça sur na posate beaucoup mais la biso botu na bongo kao yesuka nini bo likambo yesuka nini bo bato ba leka kesukela bango nini non. On veille pour que ceux qui to sali baka to landela penza pour que bozo ba suite et puis ba suite za ba téléphone te to ya ba message te. On essaie de ramener les gens na plateau na biso pour que des marches auto banagi na bango ba ki awate pour ba s'exposer ka poto landa les selon na bango ba ya awa pour que biso na bino to apporter un plus na mambetali problème au ba ki na na plateau. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer la suite. Il y a couple Oyo ndeko mwasi akenagi na mobembo ya Brazzaville jour oyo sengelaki baya ko pesela biloko libala parce que papa ya mwana na ye azaki na Brazza après avoir ko nouvelle que mwasi na ye baza ko bala ye na mobali mususu asalaki nyonso pour kabimisa mwasi wana na Kinshasa ameme na Brazza pour empêcher le mariage et après yaki ko sala que Koko Makuda na Brazzaville, ndeko mwasi ayako mona ke mobali yango a changé karaté, ayako faire vivre les pires et conscience eko zonga ke asalaki erreur amunene na vie na ye, ayaki na plateau na biso a pour que asenga mobali na ye bolimbisi, oyo alingaka bala ye pour que ba retenter encore une nouvelle aventure ensemble et tout monde qui mobali ninga solo la kaipsa biso abi accueilli, ko réfléchir et à cause de la biso pour que après cette biso décision naie au n'engé ba solo na famille et puis l'entourage pays nini à réfléchir pour na étaler vie naie et il est avec nous aujourd'hui et nous avons aussi invité la dame pour que ensemble to mesto kutana to solo la to yeba décision ya papa ezanini par rapport ya nyonso oyo azui comme temps pour na réfléchir. Donc on se retrouve juste après pour que to kota Papa Nabiso na plateau. Merci. Mbai na ngai tozo vivre na ye. Akutenga na mwana ngai, ye pa na bana za marié, mosa kufa. Akutenga na mwana ngai, ye na bana na ye. Yaza yo bana boni? Azana bana misato. Yo mwana moko. Donc, à ce moment-là, tout balana, tout ça, en tout cas, vraiment, nous sommes d'accord na idée na ye. Comme il joue il y a le mariage coutumier na biso. Papa moi nangai amenacé nga makasi. Alinga ki te vraiment ngai na bala pour na ye. Na choix salate. Jour ya coutumier na biso, dans le monde place et le sala na mona été pour les que famille nga ba oloba. Yepe azala leste famille na ye bazala leste nde loko eko sala ngai jour à mariage coutumier na biso na ki osala suki kino sala suki te papa moi na ngai ya ndinga ti parce to yokana to kuta na zwinga ameminga na Brazzaville na préféré na vivre pas moi na nga po azala ki âge o kinga na yezo si komi mokolo mabota mbali to sangana pona coutumier na biso ya nga na ye ya kenda salon banda muta kenda salon azongate et puis ça pena pasi makasi pa na ngai ya libota na ngana son na baninga na ngoyo ka malo bana ba balobaka atala boy ah ngabi na vie na ngai yango na sali nini ngambu nini ngana memi na vie moi c'est le bossa ku fingai
na biso moi c'est monsieur na biso ko adapter en tout cas bolingo pe na ngosu makasi et comme na jeune tient na ndako moi ça bunga boy yango ndako basi ba kota lisu te wana sala autrement ils attendaient kenda ka bongo. Et c'est Pichou, une fois de plus, bonjour. Bonjour papa. En tout cas, et c'est moi qui mon abisso. Il y a vraiment un lissus tokutani. Nous avons battu les bisso. Et nous sommes peu bazar les cas qui boye à lobby. Bablo on a bu dans la royale lissusité. Na ebine na aussi ça m'a comme na ndenge nanga. Mais humilité au manifester les bisso sur ça ngo lobby papa Vincent na koya. Et ça les bisso c'est ngomi en tout cas to bani na ko remercier yo. Merci. On a considération au PC na bisanga na biso oyo to bengi vérité en face. Papa Pichou toti otala na ndezela bilili pona ko rafraîchir bato mémoire ba yeba makamni ne lekaki pour sous batala gité ba mona gité fallait ba yeba makamni ne lekaki lelo to kutani lisusu pona opesa bato suite to yeba d'abord boni santé boni bana dans l'ensemble. Oui, santé za na malamu nzamba za kobatela bana ngolu kimeza na vraiment na libota nyeso kimezali sangoni no memeli biso kasi après koyoka après lisolo tozaki na l'autre fois parce que biso totalisa kiyo que mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas que moto yo asali erreur na vie et que à reconnaître et qu'alingi ba pesa seconde chance aza à cause de la grâce yako zwango ngolu yako zwango et au rassurer yibiso que au faut qu'il y ait une famille au solo là alors tu es yeba makamele ki ndenge na ngamona. Merci monsieur journaliste. Bon ils ont makambo en tout cas ça linga pas si vraiment il m'a rappelé que kozonga te mais le kana pesa ke laka itake na za mutu na za mobali asenga na zonga na invitation ya mibali on na zongi sur lelo na soya na libota esali pena pasi ya ngai moko na regretter makasi waza mutu devant netango ebele na ngaki makasi ko mukolo na sala geste na joyer aya na ndaku makambo ebebi yema baby se makambo en tout cas sala nga pasi na kanisi na kuta na dia ami na ngamo na soli na bango na liboso pona ke na libota na ngai on a le benga ba pire ba mina ba camarade Jésus sima ba mina ngai wana alors puis t'as la problème mérite bana kende ki tala boye na éviter soki na kolimbisa rite ah bon ba répondre avec no isa yo moko azamo sina yo moko no décider soki okolim to kolimbisa te ngabino mo pesa nga idée. Pour exemple, on a ces plaques en tout cas ma casse suite ba comportement na yimo ka BBC na petit siko na ndako na ngai na engagé moi c'est mon souté na éviter ami mo kabino ba nganga na sonité pourquoi ça kendeki akende kaka donc ko songa côté a souci maté na yoka ki na soko bonne note na kuta na oncle na ki mbanseke na talisi pour ngala za mu Congo biso ba Congo biso mingi matriaka oye dominaka na kano sona fomu kanda na ebisi noko tala problème nazana ngo na mwasi na nga liboso wana ona na bala akosenga bolimbisi na limbisa ya zonga to bala na chena ndako po to continuer vie mususu noko atali ngai atelemi akoti na ndako abimi abisinga ke no okozonga simate on a voyé bisayo et aussi la bongo so yo sa libala na ona mwasi na yo alors tokota na biso mais tokoko maté do libana po na biso ko sala maté ngape na zongi ndaku en tout cas ça la passe ngape na réfléchir sur na kanti susu bon ngameko tuna pembe ba ninga ba voisin pembe po ba yeba kae moi mutu moko ba pesa ta idée batu surtout ba bien entouré aussi mbaté soko zongili biloko na l'autre ozamu to seka na nzela donc c'est tout là alors que zonga shukuna te yanga pe décision na monika bon na lingi pe suite bo libala za batu me balete atale na jeune na ndako batu fo ba hotala kabiso mais
bato mabe ya salaki en tout cas bina limbisa été yangwana c'est quoi en fait yo ba décision yo sozui jusque là na qui décision na oté na qui ka ba décision ya bato sur yo donc en fait ozo sala makambo selon ba point de vue ya bato et non pas ba point de vue na yo c'est comme si non c'est comme si influence wana nezo dominer plus na ba décision na yo non ngape na zamutu tant on peut na Nathalie dona limbisa raté donc asa la chemin na ngape sa la chemin na ngai pour na gozo na gozo ngina ndako na ngai lobi a répéter sur eloko yango alors akende kaka dona lingi lisuite atona décider na lingi lisuite mbote mais moi samba na lingi te na lingi lisuite. Bon, moi je n'aimerais pas commenter dans nous. Tout le monde, c'est pasteur bienvenu. Azar Moussali Nzambe. Aya pesa pebiso réaction avant que Toye peut-être nene na ko annoncer nouvelle et pas Hérite parce que Hérite to béni ça qui est depuis ça que non papa Pichou le baki oya parce que alinga qui a répondre yo na nzela ya émission. Alors on a ba ka que lelo eza bonne nouvelle. Mais tout sur la langue, tout termine décision mais tout sur la langue. On se retrouve juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, je voudrais aussi avoir votre point de vue par rapport à la décision de M. Pichou. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour ou contre la décision de M. Pichou? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour le fait qu'Aboy pardonne moi Sinaye, ou vous êtes contre Nenga Aboy pardonne Bino pour la Bino Bolingi, Bazo Ngana, to boza d'accord que Bazo Ngana te après Madame Mademoiselle Hérite Salaki, commentaire na Bino et ko aider biso et ko aider M. Pichou peut-être et qu'on peut changer les décisions. Donc nous avons vraiment besoin de vos réactions dans les commentaires. Pasteur, bienvenue. Je pense que tu Olanda Nisolo, Papa Pichou a eu une décision lobby que il préfère ne plus qu'aux anana de Gonabisu à moi si hérite. Après ma béo ya salaki, dans le bazar incapacité à pardonner ma béo. Oh, merci de cordon, merci beaucoup. Mbotena papa Pichou, mbotena baladi na biso ya vérité en face. Oui, vérité en face est respectable comme décision personnelle. Mais tout le cas qu'on a moyen ni autre qu'on remettre que moto à la conséquence de la décision là. La colanda de solo ya papa Pichou, c'est un papa responsable, père des enfants. Mais décision à Zozo personnellement, tu sens que Boulingweza alinga qui moi c'est mingi. Mais c'est comme si il s'appuie beaucoup dans l'orientation ya batumsus. En tant que le mariage, c'est un engagement personnel, individuel. Pour que ne kolinga ser, je ne pense pas qu'à tout qui a vu Yanoko, tout ya camarade, a touché personnellement dans mon thème. Et si a commis une décision, il y a s'appuyer dans la béquille à Batumusus, là ça devient un danger. Nous, on ne force pas le pardon. Que pardon est où tu as moutouillé moko, ata la valeur, ata l'intérêt, on y a face ya moutou o ya soluka. Papa Pichou, est-ce que tu peux reculer un peu en arrière? Il y a qu'à viser sur le point de départ. Na place Bobandela Bolingo na bino, na place Eyeko Bebela. Na lelo mutuango BBC a jugé bon que non. Là où je pensais, attention na mutu OP azaki na mutu musus. Papa ya mwana il y a eu des conséquences, séparation et salami. Mutu musa ko préfère mais vous n'êtes pas na mobile moko. Peut-être le lot a changé, mais arrivé na kati pa yeko oh mutango aza omega, il a changé raté.
de demeurer avec lui, avec le même comportement ici. Non, non. Et là, quand tu as dit que tu as dit nako umela na mbali moko to bota bana na biso to sala continuité mais il y a eu conséquence ayeko lobake nono na zonga côté na bandaki kuna ata na BBC na kende kokoya na sena makolo soko mona sika ko limbisanga. Est-ce que tu peux regarder les bienfaits ya mwasi wana avant autant la décision noko ya camarade ya mama kolutu ya mwana nkasi. Est-ce que quand tu prends la décision par rapport aux autres, maintenant, vie na yo eza wapi? Responsabilité na yo eza wapi? Tu n'as pas de souvenirs, tu n'as pas de bons moments que tu as traversé avec la femme. Oh lelo, vie katika kiyo, mais aye kozonga. Jésus-Christ nous dit ceci. Si le pardon dépend toujours, il y a oyozali. Et ça, n'a pardon extraordinaire, n'a pas pardon ordinaire. Le pardon ordinaire, c'est quoi? Et ça, que nous salo mabeyi aye vers yo. Ça, c'est ordinaire. Le pardon extraordinaire, et ça, pardon, ya yo mutu basali mabe. Mo ke koluka mutu salo mabe, pop senge pardon bozongana. O luko rapéché ye. De ba pardon qui est extraordinaire et ko sala matin mais yo sali yango. Est-ce dans le point où on a eu une douleur, une perte, le temps perdu, au lieu d'honorer mon moi je ne peux pas perdre cette femme. Il faudra que je le moi sur eux. C'est des vies na biso d'après bon biso na Yesu. Biso de tobe bisaki. Biso de to bimaki ne sika ya chaki biso. Mais il y a tali non bato na ko tika bangoti. Akiti, il a payé le prix. Prix on a payé qui est-ce que biso bato mérita qui to yé nde alinga ki biso to zala ba oyaye. Et ça dans ma faveur, il méritait que cette femme ne mérite pas d'être pardonnée. Même toi comme il a un niveau comme c'est non, je pardonne pour faire notre vie. Dans le Canada Jérémie chapitre 17, chose une verset 4. Bible zoloba, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Et la femme aussi a perdu l'ibala par faute naye, mais par faute perdue elle est toujours réparable. Au cas où ozongi na chemin na nzela ya malamu, bako pardonner yo. Parce que en français balobi, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais la Bible est à la moitié. Quand tu avoues, tu dénonces, otiki, bayambio. Mais il faut avoir la valeur à vos décisions. Est-ce que la carte n'a interprété qui était que oui, si c'était aussi moi, na côté de Konanga, non, le col a changé, le col a zongi a trouvé que à Sala Kamala, Mabe, le col a yévé yo, ndima, on va na mutoso bota qui n'est pas. On se bota qui n'est pas moi na moko, bon continuer chemin. On peut s'en déconnoter le wana. Na kota la komiki tsa mutu wana, mais nzoka de na kati na ye, abon wana te azaka mutu mabe. Mais tango ya kikura monika mabe zali, ayeveri yo, ayebi ba valeur na yo, ayebi makambono ya malamu. Par rapport à comprendre que kuna mabe zali, kuna na oluka libula kufa, tika na zonga koto. Yo siko kangele porte les sauces. Parce que non, a dit oui, vous êtes des matriarcats, on sait très bien. Mais la décision personnelle aussi compte. Les hommes qui s'appuient, sont dans la ligne, ils sont que Moussou ça le bon. Et ça, moi, si na yo, hein. Yo cause la décision, yo lingi. Bisope longo na fait ça. Toko lo bateke pardonner kaka. Zoka ndeza pardon hypocrite. Les gens qui demandent miso biso mo ko nyoko na mwana batu. Non, biso to linga pardon wana te. To linga mutu a reconnaître amona ba valeur, amona ba tout oya ko bénéficier na mwasi wana. Et so na tike osusu na ke nokoloka mutu mosusu. Est-ce on a koloka ça plus pire que oyote. Ba français balobi, mais vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Lokolo yebiye papa, talanano. À vos décisions et regarde parce que sozo qui tant. Nathan yo sozo ya kota la wana moni bola mwa sauter.
omoni ba valeur na été ekoko sunga yo ekoko sunga libota na ekoko sunga bana na yo otali kaka photo ya sali oui elle aussi peut perdre son héritage comme ça mais de ton côté ce que otali kaka ndo ko risque pour perdre l'héritage na yo et revoir un peu de décision wana si vous trouvez que ça malam okolimbisa te nous on ne te force pas mais total soka ke tala moment bo traverser ki na ye à cause de la moitié à malam peut-être induit na berère peut-être berère on essaie corriger mieux que la vie normale. Moi je pense c'est ça que les papas puissent vous regarder à côté wana pour une décision moko ya malam parce que pour ton bonheur oyebi moi so na temps pose une décision à kosomba biloko OK ndoko bala o so za ki convaincu na ye vous avez convaincu na ye. Merci beaucoup Cordon. Après ça biso réponse quand on a awa na manuel solo bi na ye nayoki aza mwasi na lingaki mingi mais ayebi pour la bombela ki était nakida na mwasi na balaka madame nanga akufi tinga na bana misato tala choc wana na zalaki nango nakenda ka musala nazonga avant na kolambela bana na sala nini na sukabila na kokate bana baki mike esengi fona zo mwasi rapide mana chana ndako nde na kokutana ye na canal asa bien tala yepe ba kutana na ku ana mobali ne moko boye nde na so na talisi yepe na passe na po vraiment ça kotana na ndako donc le mbango rapidement bien na libota sololi sengaki na balaye mais ilo ko sala wana na tali pa na zalaki na zongi susu boye ate alingi sute mamu na va na bana ngai donc pour na maka côté basi en tout cas na lingi sute pour na choc de makasi vraiment ko donc basi ba ngina mo ngai te na to kufela mwasi na zo mwasi na remplacer yeso aye asenga ba aventure pour le ko zonga solobi donc na moni na cette en tout cas na bosse mabola mon a été mais na lingi sute na muna fa na ngai na ba na ngai na continuer vie na ngai so bala susté oui na continuer ba na ngai polugana na ba na mbale basi moko ya mobali na continuer kana ba na ngai pour nous na chance wana. Voilà, comme tu l'obis, toujours forcé pardon parce que celui au comme on dit mango pour au sepelisa biso au robi mapé boina simanango mon a aucun no kolinde ko la biso moi si mais loka to senga yo est-ce que yo mo rose courage parce que aza awa au le biso to yebisa yango est-ce que to rokotisa awa pour que yo mo informer décision je lié na éviter so bon permettre na yebisa malgré ça choquant mais na yebisa vérité pour na hypocrite pour ça te lobby na ndimi na kenema nunyo ko la non ndembo lobby awa na yebisa vérité pour na la libérer et na mission na nzamina bele bo solo etika la bo solo ke na lingi souté. On se retrouve juste après. Merci. Mademoiselle Irit, merci beaucoup de la présence d'ailleurs parce que les cas me concernant qui au Luka Gibiso poto sungayo après quoi apprendre concept si ali solo na biso ya pardon et tout ça il est fort na biso ya Luka monsieur Pichu et monsieur Pichu dingue to solo là qui l'autre faloba qui kazali na posa to pesa temps pour réfléchir à la décision ni na ozwa par rapport ya bosenga na biso pona yo les lois azali awa alobi azana réponse ya opesa na nyonso to solo qui mikolo ti koleka monsieur Pichu ma de comment si ritier yo na tiki bino bon so merci. Rit bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Libota kuna mobima boni. Ndamba sangolo. Merci, merci peu comment la présence na yo. Na banza mkwa liboso oyo yaka osanga to kutana. Na yaka to kutanaka po senga babolimbis na yo. Kaka mukulu wana na limbisaka yo. O fuka mabe telema. Ba fuka mlaka nzambe, ba fuka mota mokilité. Na limbisa ka mukolo wana. Na limbisaka yo ngana yo. Na zana kanda na yo te. Mais pour na usonga na ndako na ngai na ko hypocrite pour na chona ndako lobi na so kanisa
Tant que ça les camomos bobo non soma loba oui ma osala ngai te na lingi loko na ndako nga pozonga alors na ndako nga kozonga te donc osala vie na yo to tika ka bandeko mbote mais ya libalo zonga na ndako na ngai na ko za hypocrite te pona ozonga lobi na bana ko nyokola yo na ko mamutu ko banga tant que mbalo na coin abenga yo non pozonga na ndako na tout cas kozonga na ndako na ngasu en tout cas na lingi te wana pena lingi te Pichu oyebi moto ozolobela oloba na reti aza mwasi olingai makasi soki obambanga mabanga mpona esali mabe seke yo na vino kosala mabe te mwasi mosusu kolingai te mpo okutanaka na mabe Pichu nayebi yo très bien yo mpo oyebi ngai oboyi ngai mpo famille no balingi ngai te entourage na yo mais omipesa mpasi so makasi yomona motema parce que oti kozwa kimia te nde oza wana oapeka na kimia te ti siko loko ofungoli motema na yo moko mpenza olobi ke okokozongisa nso na ndako no te so na bina bondelo makasi ekomi siko par force okozwanga mpona mawa nde olobi yo moko elobi onyokola ngai na moni ngi na domaine ya bolingo na place te on dirait nga nde mutu na forçaki na vie peut-être msu nzambe asala nga nazala nga masera nga na bebisi vocation na ngai yango ekoza mpe msu bapunition msu nozwa papa mwana ngai anyokoli ngai yo ozalaki esengo moko natikalaki nango peut-être nalobi lelo soki nazongi so na maboko na yo noza à l'aise très à l'aise na don ndenge o rêve na ngai ezalelaka pembe na yo bon loko ozwi décision ya suka na kokokango makasi te merci nzambe azala na yo apesa makasi motema malamu ozala nango toujours ozala nango kaka esaka bana mbote. Maman Rit, c'est vrai que biso tozalaki na souci wana mpe na bosenga wana ye que Monsieur Pichu alimbisa yo wana ezalaki vraiment souci na biso parce que motutu aza na droit à pardon. Je donne souvent l'exemple à moi sur Andumba qui na makolo ay oyo asalaki adultère o bayi kotika ye o yeso aloba makambo sur ye et yeso azongisi batu loba mo ke wa yebi kasa lisumu te abamba libanga, c'est-à-dire tout le monde a un droit pardon même si au sali mabe se reconnaître en moi. Mais et un peu moi problème au biso ba imet aux arango surtout biso ba noir. On a toujours tendance à rejeter la faute et pas à l'autre. Ça c'est l'erreur que biso be africain ba tout moins de penat aux arango. Donc quand quelque chose t'arrive au lieu d'assumer la responsabilité à makambo et komelio, toi tu préfères l'ego te pousse à rejeter la faute et pas à l'autre. C'est le problème que tu as dans le biso ba humain. Parce que dans la discours na yo calmement. Donc pour na yo mibali ne bazama be. Oui. Alors que yo mobali mora se présenter qui pas na yo abala yo, mais toi tu as préféré d'aller kokende pas mobali mususu. Siko papa Pichu mabe na ezaki wa parce que papa Pichu a yé ko bala yo. A commis prêt à bala yo, a jour esengeli ye faut honorer yo na famille na ye, mais yo préféré kokende Brazzaville pour qu'il n'ait pas mobali mususu. Mais aujourd'hui tu veux condamner papa Pichu pour dire que aux a la chance à mibalité. Donc tu voulais que papa Pichu a accepté yo facilement parce que yo zavara moi si parce que linga ki yo mingi. Il faut reconnaître que nyo se commis ils a faute na yo et que papa Pichu ne tozo singa ye miséricorde na ye ça la bonté na ye ça la compassion na ye ça la pour kalimbisa yo. Mais nalobi ngot nalobi ni te yo zo lobake na la chance à mibalité. Voilà, même sous vocation na. Mais si go avant la chance à mibalité jour yo zo soit décision pour qu'il ne Brazzaville. Oye ba gina noter que il y a un homme qui veut m'épouser et qui n'a rien décevoir si go pona la na mobali mususu. Mais naloba ngo naloba ki boye. Na yebi Pichu très bien. Asa mutu ya brutalité, bakilité.
Na koko tika te ke d'abord on a PC passe à plein bartouboé. Je vois fête na kata salle tout désordre moko salama. Na koko ki ngoti. Na ndima ki ngai moko ne na zala ngai millier ki ye. Yo mone nebi papa mona nga zaka brutal makasa za très brutal. Donc so akoko ko simbe pe na nzuto pe ko s'appelle lo moi makasi ya mabe. Na bala ki yote. Bon, ça a droit sur yote. Je vous comprends. Na inga karana aidé yo par rapport à la place wana. Donc comprendre que monsieur Pichou, de commencer à lobby. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter parce que le lobby déjà que na habité ma lobby touché au monté maté le baké bon on a changé de décision. Non, tout est ka bandeko. Monsieur ka bandeko. Mboti to so na biso mais moi ça me balé za suki. Yo mo so na maloba zolo bawana. Na ko zongisa e sunandimi mais mobali na yo na lobi on zaka na posa na e parce que muta brutal. Akumona ngana nzela. Tala mukino ikomi ya lelo. Bozo bobeta to bosale bo pendant toujours na posa mwasi na e. Omo de ko simba te. Malamu ka pena mibenda na ngai, lokola pena na boyi kaka. Na lingite. Mais mboto ko so na biso bonjour. Soki lisunga na kosunga e mais moi ça mobali na lingite. Donc on a pena enterré na linga ngote. On se retrouve juste après. Merci. Je salue tous ceux qui nous suivent dans Vérité en face. Vous savez très bien que Vérité en face est la haute tribune de l'éthique. Ici, notre problème, c'est d'être dans les bottes de l'Éternel. Là où la parole de Dieu est déclarée, il y a la paix. Et la parole de Dieu nous dit en Philippiens 4:7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maman Ruth, bonjour. Bonjour papa. Après avoir suivi Mme Stoilekiawa, apparemment c'est comme si au quoi ici Kalebas Yomoro Bambia on a sait. Kalebas et Abolingo Nabino. Je sais que lorsque on est en tort, pasteur Makambia, pardon simple, n'a pardon extraordinaire. Je pensais, nga na makanisi nanga, tant na revoir yo, na papa Pichou, dans ce cadre, na yebaki que au raté occasion na té. Il y a cause à la humble. Mais apparemment, c'est comme si aux olobango comme aux obeta les solo na yote, comme si tu n'as pas besoin d'intégrer encore une fois de plus mon thème il y a papa Pichou. Parce que les gens, il y a sagesse que il n'y a pas de couple extraordinaire, il n'y a même pas de famille parfaite, mais il y a quelque chose que l'on peut observer dans la parole de l'Éternel, parce qu'on nous dit que le respect, la communication et le pardon, lorsqu'ils allient plus fort que l'orgueil, ils ont Sarakimia. Mais apparemment c'est comme si bon, Ponayo et Kende, Beba et Kouya, c'est pas un problème. J'ai aimé le cœur, il y a papa Pichou. Surtout la phrase où alobina kota suka tant alobina ko sungaye to ko solola to ko sala tout et là qui si état d'âme naïe que c'est quelqu'un qui sait aimer. Je pense que esika okende oui bah que il y a le mal, il y a le bien, mais accroche-toi au bien. Tu veux qu'à dire maman et autour de ça open kimia. Je pense que tout ce que je peux dire en ce moment à mon âme, merci. Merci beaucoup Cordon. Kozo Kisabiso les sous pour la kolobela bande konabiso. Non seulement de konabiso rit, kolobela pe bande konabiso bazolanda biso. Eza na mibale belé na basi belé. Bakaisaka so mutu apesi bolingo akomi mowumbu ya bolingo wana.
nasala nda mwana mwasi moko azoloba awa ya kokenda mpe aza awa ana esika koponyoka ngai te ya lokuta eza lokuta tomikosaka so moninga alingi yo il faut kogarder aspect ya bolingo kati na yo. Maman Rite, Papa. Dans le domaine d'amour, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. La femme, c'est une fleur qui attire. En dehors d'attirer, c'est une fleur aussi qui fane rapidement. Ce qui est là, ozana oyoza, zambalinga ki ozala oyozali. Kosakana kana motema ya mutute. Ce qui a pesio yango. Kosakana kana vie ya mutute. Ce qui a pesio. Ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est de dire je connais bien Pichou. Nayebi oyoza, oyozo lo beza yote, c'est-à-dire eza moto yo maîtrisaki. Omona ki dimension ya bolingo ya pesaki yo. Omona ki ba considération, omona ki ba responsabilité na ye azo assumer par rapport na yo. Nazo ngana maloba ya Cordon Vincent. Tango zozo a décision ya ko traverser na pays na biso mosusu voisin. Oyebaki na motema noke na ayo ki mwana mobali opasi. Na olelisa mwana mobali o. Na konyoko na mwana mobali o. Mais tu as pris la décision. Mais ne parlez pas que vous sécuriser. Parce que vous baki vous sécuriser. Il fallait y vérifier. Tension ya mouton na bota na mwana. Akosa la biso sabotage. Tala makambo azokana. C'est là où tu vas comprendre, muta comprendre. Ah, ezande biloko azokana yango wana. Mais toi, tu as pris fuite. Ou la quantité. Mais c'est là où je te donne Jérémie 17. Bada on a verset 1er, comme tu as verset 5. C'est là où tu vas comprendre que Bouzoba na yo moko. Faute dans la Bible a employé le mot faute. Mais dans l'idée de Bouzoba. Bouzoba na yo moko, au perdre l'héritage na yo. Mal gestion na yo. Au père de libala. Ya mutu moko vivaki na ye achoze me oboti mwana mo oboyi mutu oyo akomema honneur na vie na yo. C'est pour ça la Bible zoloba ayaki pa ba oyo yeba yambiete. Est-ce que tu as su combien de fois ozomema mutu na douleur? C'est une décision ya mutu oyo ya lingi mazu yango par rapport. Yo na zoloba mobala za brutal. So mutu wana za Britannia yenda kondima vana na mutu o lobi bako kubimile na balabala. Lobi bako tubembele. Lobi bako tindile bakuluna. Lobi bako ko démoraliser ye, bako déstabiliser ye. Mais asa mutu. Asa na bana ne miki fo boko na bango na kimia. Quel intérêt mona ke babuki papa lokolo, babuki papa mukongo. Pauvre na bana ndenge nini. Toi-même tu sais la vie de notre frère. Yo yebi yango koleka biso. Est-ce que vous en essayez que décision nationale ya malamu? Non. Bien aimé. Tango mwasi alingi yo, to mobala alingi yo, batela bolingo. Na lobaka na batu tango nyonso yanke na domaine ya bolingo ezate, azalaka pete. Tango zomona ke yonde mutu wana mukona koza décision okolela. Batela dans le domaine de mariage, c'est l'amour qui compte. C'est la responsabilité qui compte. Mais bino bokaisa ke lokola mutu wana linga yo akomi bolole na yo. Ah kokende pa ite. J'ai une sœur. Ana ndako alibala akenda bisika zoke na kosala ngai lokote. Ana na simba ye awa. Ana sika obuje tozo mikosa ndeko nanga. Mukolo si c'est ko baluka 9 yondo kolela. Yondo kolela. Basakana kane loko etumbaka moto te. Bolingo eza mukie mais kote sakaliwa. L'amour tiu. L'amour tiu. Dekoranga. Obongisi héritage na yo. Le problème qui est là, il faut précéder na l'humilité ya komi ki tsakatango nyonso. Obengami ya kozala maser te. Eza vocation au mutu azwaka
Dès que tu as la classe, on a la médecine, on a la droit, on a la vocation. Ce n'est pas des gens qui pour tout là. Ce n'est pas des gens qui pour les là. Yonde moko poni kolela, oponi ko tout là. Parce que tu étais devant la responsabilité de réussir la vie. Tu étais devant ton honneur. Ozaï ne sika que famille no peut beta maboko et CP là. Ozaï ne sika que batu pe babine la yo. Mo omilongo ne sika wana. Opone sika ya pasi. Opone sika ya batu diamba batu makasi. Mais voilà la conséquence. Voilà la conséquence. Yamutuya, prépare ta vie. Que mbalasima, okukuta na mutu mususu. Mais ba photo sali lelo, ko répétaka ba photo arate. Zambalola, apambola bino nyonso balandi biso. Voilà, en tout cas, na Rubatsara, les sous-sonnés, pasteur, bienvenue à Lobby. Vie et Saritarate. Vie et Saritara, jour moto, pe maïkendara. Si vous en avez un bon mot, vie et Saritarate. Mais erreur tout ça là, celui qui se rendre compte, na mo, tu conscience na mo. Et servir biso comme expérience pour tout baneni na rotambusa vina biso lobby oza mwasi oyo mibale belé ba rotala pe ba lobby aza mwasi kitoko pourquoi pas repesa ye seconde chance mais soko kutani le na relation yo mo moni nini mobali oyo pesa ki importance mingi ninga suki asali yo donc doka ke lobby na yo tant okuta ba relation o pesa susu espace na papa moi na noter parce que yo mo comprendre que aza porter malheur na yo. Azoya na vie na pour nous détruire donc il faut avoir une décision la vie une seule fois ça aussi c'est un élément très important sur mon a une décision lelo après une semaine 2 semaines à quoi il s'est mis sous kana dikabongo donc tant aux yeux du monique et dikabongo les ama pour na yo décision pour les bon moi je pense que papa Pichou peut-être a servi comme expérience dans la vie pour que lobby tant au coup dans mutu soyez ba importance na ye il faut comprendre que moto yozo lingo pesa plus d'importance à ça moto azo yara pour nous détruire vina courage rit ezaki expérience pour na bisopé to apprendre neni na rotambu sa ba vie na biso na nzela na yo et puis yo mo poyeba neni no rotambu sa pe vie na yo na mikoleko ya merci beaucoup pasteur bienvenue merci na papa Noël merci na bande réunion sur botali émission ya lelo suite to ela ibino ya papa Pichuna Marit to sukisi a pour na likambo lelo et puis to kutani prochainement na ba différentes choses na biso bye. Je suis docteur Pichutondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturels. Et ce qui fait la différence du laboratoire CRMTA avec le tradi praticien, c'est que nos produits subissent différents tests, des tests toxicologiques et de tests des essais cliniques. C'est ce qui nous différencie des autres tradithérapeutes. Okay? Au CRMTA, nous produisons de médicaments à base de plantes médicinales et la spécificité, ce sont des plantes médicinales du Congo qui nous permettent d'obtenir ces différents produits que vous voyez. Et nous sommes situés sur l'avenue de l'université, numéro 123. La référence c'est l'arrêt Capella 2. Et là, vous demandez la centrale de distribution méamycine et diazostimule. Et nos numéros de contact sont affichés sur le bas de vos écrans. Au CRMTA, nous avons 2 branches. Il y a la branche cosmétique et la branche médicaments. Dans le cosmétique, nous avons Dilsi au collagène pour le traitement de tampons, de rides, de cernes, de poches. Et on l'utilise avec son sérum et le savon. Nous avons Dilsi réparateur pour le traitement de boutons et de tout ce qui est problème au niveau de la peau. Ça répare votre peau. Et on l'utilise avec son sérum et son savon aussi. Vous pouvez associer le gel douche fait à base de papaye. Nous avons Dilsi cheveux, crème cheveux, qui favorise la repousse des cheveux abîmés pour les cheveux colorés. Ça retarde la repousse des cheveux blancs. Vous pouvez l'utiliser avec l'huile et son shampoing. Nous avons également Dilsi parfum, qui est fait à base de plantes médicinales, des huiles essentielles et qui a une particularité de pouvoir réduire le stress. Et dans la branche médicaments,
nous avons méamycine, sirop et comprimé, qui traite les amibes, les levures, qui est un antipoison efficace aussi. Nous avons diazostimide, qui traite les différentes formes d'impuissance sexuelle. Nous avons cité l'éjaculation précoce, les dysfonctionnements érectiles, la zoospermie, le manque de libido, la frigidité chez la femme, la stérilité secondaire et chez l'homme et chez la femme. Nous avons Zinguinalis comprimé et Zinguinalis suppo qui traitent les différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Nous avons Sensifos qui traite la malaria. Nous avons Diazolex qui traite les différentes formes de douleurs rhumatismales, douleurs au niveau du dos, allergie au pollen. Nous avons Méamycine crème qui traite les différents problèmes de la peau, entre autres les eczémas, qu'on appelle communément en lingala maladie MPC, le mapalata, tout ce qui est problème de la peau, le scoriasis. Nous avons Diabéwine qui traite le diabète. Nous avons Allium qui traite l'hypertension. Nous avons la crème Borex pour rallonger et puis donner le volume au trésor familial ou à l'organe masculin. Et puis nous avons Menga qui traite les différentes formes d'anémie. Et enfin, nous avons Dr Matson qui est une tisane qui traite le myome, le fibrome, les kystes ovariens. Ça réchauffe aussi l'utérus de la femme pour favoriser la fécondation. Nous avons également un antipoison qui neutralise pratiquement le poison dans le sang.